Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele, bo s'inscrire. Et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to kata lien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko ebomaka malembe, okokufa mala moko te, oko souffrir, eko bengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Ngayoyo, nazoluka mwasi ngayoyo, sokolo takinga na ndoto. Mama yaka tolingana na biso, tomona baparent na yoyo, ton futur mari na yoyo, sokolo takinga na ndoto. Mama yaka tolingana na biso, tomona bapasteur na yoyo. Bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. C'est bien là votre maman Leki, la danoise, qui vous aime beaucoup. Voilà, je viens toujours là pour réveiller, vous secouer un peu, afin que vous pouvez vous réveiller en voyant des vidéos comme ça. Je suis là, quand on m'envoie des choses comme ça, en tout cas, je viens juste vous réveiller. Parce que ce n'est pas possible et je ne comprends pas. On fait que parler. Nous sommes là en train de toquer dans vos maisons. Mais vous ne voulez pas vous réveiller, les mamans. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez mourir. Tu es malade, au lieu d'aller à l'hôpital, tu vas aller chez un pasteur escroc comme ça, qui va t'étrangler. Mon Dieu, mon roi. Hey, laisse-moi saluer mes chefs coutumiers. Respect na ba chef coutumier na biso. Bobo to bondeko na bandeko na biso nyoso. Église catholique, toute tendance confondue, en tout cas bambote belé. Je ne serai même pas long. Parce que ça, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans notre communauté. Qu'est-ce qui se passe dans le monde. Je ne sais même pas si c'est au Congo, si c'est où. Bon, je vois les gens sont vraiment métissés, si c'est en Haïti, si c'est où, ça, je ne sais pas. Mais, pasteur Yaboy, koya na Congo, koya partout. Des choses comme ça, partagées, parce que bateau baza vraiment bazo la mukate, tant bazo mona biloko aboy. Parce que soko ke déjà na église aboy, ndeko nanga mikoti sikaka. Voilà, attends, au mikoti ici, c'est fini. C'est fini, bande konanga, c'est fini.
Tu pars dans l'église comme ça, c'est fini pour toi. Eh, yaya. Nazoyeba te. Bino bat bolata ba linette te. Biso na obiso batolata ba linette. Comment biso to mona rabino bozo mona te. Comment vraiment pasteur à Coco fina maman kingo boy. Et puis bana na yela msupe bazan église wana. Bande kona e bato ebele bavan église bavanika bazotala. Mais ça c'est muto papa au pasteur wa zandoki azo luka muto a sacrifié. Aluki na ndenge nyoso monita lobi ok ngai lokwa délai na ngai koki po na ngana lia mutu na sacrifié na fina ka kingo na kimona meso. Et puis ata mutu mo église wana te na mutu azopesa micro bande konanga ah nzambe okopesa ta biso mukoni biso tozwa pouvoir na bamboka boye la dadoise penza za na pouvoir ba yelinga ka kaya boye nzambe na ngai na mutu azosimba micro na bino nyonso bandimi faut kokota prison. Ça c'est l'assistance à non c'est ce qui est en personne non la personne en danger et ça vraiment donc non-assistance à personne à danger, voilà na bongisango bien. Nous va terme juridique. Non-assistance à personne à danger. Pour tika mutu boye vraiment pas so bomaye. Délivrance à modèle en ndenge nini. Yesu masi à place à vandi na yebite. Bino babiloko boye ndezo umisa Yesu penda zonga. Biso batoto olinga to mona yana biso azonga akozonga ndeni na makambo aboye makambo aboye akozonga ndenge nini akomana koloba nzambe akomana ko regretter phrase alobaki boko sala makamu isebele koleka na ngai Yesu soko yebaki bato tiki na se bazunguluke donc problématique papa il fallait pas oloba phrase wana retirer na yango Yesu Masia retirer batu bazane compréhension bazo comprendre phrase wana te abi boko saba makamu isi koleka ngai tala makamu si yango mama penza bwa bisubeli na bilamba mama subi nde bomo na wana mama na subi na bilamba kingo bafini ngai. Ah non, ozo fina nga bonda on a ko baluka na ko fina yo biloko mibali na za si église mon baba oloba mais o ezani faut botama moko rebelle. C'est quoi ça? Bate ya bino jefe fonge butu na moya zoloba na bino ba soki bino pe kuna na kisasa soki baka na bino zoloba na bino partout bazoloba na bino bozo yo kate. Yego délivrance ango bon ba maman na biso akala bazaki na ba église ba délivrance te donc bazaki ba ndo vivre te ba kutu ba divorce ezaka te ba maladie ebele ekomi ebele cancer soki biloko ni ebele ezalaka te mais tala katango bokomi na makambo bikuta kota o pasteur motema mabibu azapetu mi fini nzambe na ngai oyo eza nini nzambe oyo eza nini mama nzambe na nde bobalola makambo ya Yesu ndenge babalolaka makambo na mo elekela ngai so na otala bonabi mama so mutalobi kaka donc so mutalobi yo na moni okozwa na classe koleka ngai ale komeli o problème. Donc, il faut ce qu'on soit sur 10, il faut que soit 12 sur 10. Et ça n'a qu'à faire. Et sur le bika bosa makamu isi kolekanga mama makamu isi komi délivrance ko fina mutu boy. Nzambe na ngai. Oyo théâtre o réalité batu na église pe bofani ata moko kozwa révérence akoki pe akozoma idée te ke maman akokende ko kufa. Et puis naza botam sou maman pesa kufa Je ne crois pas qu'elles ont vivre, na ebité. Na mudel ba fineli kingo. C'était yangwana ko bande konanga naza sio tango to kenda na ba église wana to koti ba longola biso mayele. Yango faut ça attention et pas inyoso ke chama kolonao parce que ça normal te. Mutu penoza na 5 sens. Oza vraiment normal aucune église.
délivrance bakomo fina au kingo boy et puis tu te donnes tu otika liwana et puis bato so baza na église bazotala bazomona ngo eza normal eloko eza anormal o eza ke ngai na ko accepter ngo jamais na ken église pasteur na ebité na yebité na ebisa bino vérité nga na yebité nga tuka na bona linga basai na nzambe mais non sozo tambola bien te non non tu n'es oza na droit ya ko neti boy bolo ba komela nga ke ne juge pas nga na juge ye bien nga na eko dénoncer na ola kisabino ke biloko boy bokota te o nyoso ya ko bananga la dénonce ne juge pas na oboma commentaire na yo asi na yebiso garder idée na wana ne juge pas na ndako na na mutema na ko ya ko komela nga ngote parce que na otika pété ko dénoncer na otika te so yo zo benga ngo jugement ngozoma kenga na tozo kelenzela mote po anga onga na benga ngo nazo dénoncer naza na droit ya ko dénoncer ba biloko aboy mama oya boti ngai mama wana za lokwa mama na ngai alenga na ndima ba fina ka mama bongo e bisukutu aliete emsu ba PC jeune ya 3 jours une semaine a le blème su ndenge mama ya biso za bongo comment ba PC ba jeune na makasi ah non mais ça c'est l'abomination. Ça c'est la sorcellerie na ebité so ils ont même pas sorcellerie et les qui na niveau ya sorcellerie na ye moko satan au pe place aza na ebité et mso koma oloba makambo ko tu yeso ebisi biso tozo koko girango te yo kanti makamba satan de ba o girango nga na ndibi na ngate même kutu satan ebisa kia fina mama kingo ndengwana ou bien mon mama nga chaka dimte a chaka mabonza te lobi yona parce que ba pasteur musu ba cheka kana musike nga na zara na pasteur moko so ka bando cha mabonza te mi bosa mabonza wana azo bareka neti o opesa azo pesa mbote neti opesa mabonza na maboko na ye achi a senti o che 50 o che bibende bio cheni so ko koza posa na 5 livres na o meza bibende o lobi na okena ngati point yaki apo so ka sentir bibende to yebite loni eza na motema nae o mono vandi na o pota na niveau est-ce que ça normal pasteur côté mais liboso mabonza église mère et là que ça biso bongo ça ni le kana kiti boy mutu na mutache na ndenge nae suka bando kanta mama ngo achaka mabonza te ala lobi o kezela ayesu ko tele malaka bi banani bazoka pasi koto yo mama ngo akalobi yo komona na ko komisa oti na suka osubisi mama lobi pe guérison zate non pas jusque là bande konanga non ngai na révolta ka banda kala poza na bete mo lisolo mo mukina comme nanga ko shite bo sibona kala penza kala wana na toala ba jeune fille penza tozana ba vingtaine d'années na kati ya Danemark ka wana nazali na kambara nanga mo azali na famille ne mobimba na Suède siko mama na bango akufaki tolobi okeba bibon matanga esala makuna na famille na ye biso pe tokei dans les vingtaines tokei kuna na Suède komi na matanga wana pasteur moko aye wana abandi koteya bato abandi oteya mama banda pasteur wana banda koteya azotala ka ngai bande kona balula miso na kitana se tango na kotombola boy pasteur wana azoteya donc azotala ka ngai na kati ya motema nga na lobi mais non siko ninga azoteya wana ondo boye na matanga eza nzela mutu nyonso fo bozala bo sikoyo azoteya azotala nga na ye na nga na matanga naza na nga normal na fandi na ngai sikoyo azotalela nga nini bandeko nga natali nga abite azokontinue kaka koteya nga abite azotala ka ngai bon nayebi te ntango nga bando po mo na so natali ye natali na se botanga bando tala na se nete so bando bala misu kote musu me nga ta na otombole longi nga ka pasteur azotala ka nga oyebi ke nga na kati mateya na bango bandeko na yebisa bino so vrai na bi papa osoko oza pasteur soko oza évangéliste
soki oza nani nayebi te soki ozoteya tala toza ebele na kati ya ndako oyo ebele yo ozotalaka ngai mpo nani bandeko nanga modérateur azalaki wana ayebi minanga oh non tantine calme-toi assis sa prière nga lobi meno nga na comprendre te na bato nyonso bozoyoka boma te kazotalaka nganga nakomi kose gene nasali ye nini balibakaka eyindi bato bakomi ya solo biso beto bamama biso beto okomprendre te nini otalaka mwana biso mokebo awuti Danemark mpo nozotala kaka ye eza mateya ekoti mobulu bon bandeko nanga nayebi te soki bandeko nakotisi mobulu na mateya paster akosisa so mateya te bato bayanke mpe bazanga te donc tolembaki yango mpe déjà di alongwela biso kuna kende kaka tika biso biso paster akontinue su te paster akela yaki evanda sikoyo modérateur wana epa na ngai tantine excuse en tout cas non oza no na raison ngapa en tout cas tika moke na signale ye apetokotala kaka yo mais omoni mbala nsima soki makambo boye eza otiki ka paster asisi koteya ntango esili omoni okokutana mpe na ye ou bien okoki osololi na ngai mutu naza modérateur nga nayebi bino te nga nayebi bino te nga nauti na nga Danemark na ye sikoyo nalandi nani camarade nanga mama abango akufi sikoyo toza na bamawa na biso bia azoteya aza kotalanga nga nasali ye nini abi ote ntango mosusu ekozala mpe amonaki oyo ozala kwa ndeko na ye on ne sait jamais ntango mosusu abungisa nga abungisa moto otekala abungisa ye te bandeko nanga bozomona il faut ozala lokola danoise oka mama leki na bino okende esika moko boye neti na église omoni mpe baofina boye bapaster mosusu bazalaka simbi yo bandi kotournise yo bandi otourne ndeko nanga te loba ne likambo nini oyebi ke so ozotournise nga boye c'est normal nakozwa vertige ntango nakokwea olobake pouvoir no moto ekweyisinga boya abandi kobalola ozotourne yo mpo okomi kotourne c'est quoi ça nga na otourne te et puis nga pe na lobango na oyebisa bino vérité nga na nakenda na église te na kwei mpo na so deya na komi na église na zambeli na binzambe atande nini naza na problème délivrance nyonso koleka eleka na kimia mpo na yo ozali nzambe ya kimia jamais nzambe na nga délivrance moko ekosama awa napanza makolo nakweya nasala boye non c'est ça ma prière na koti pe ata pasteur azokweyisa bato bazokweya bubu nga nakweya na nga te nakweya te nakweya nini makambo nini mwasi akunki Jésus Christ mwasi akunki bino bosaka na kunki bambula na bambula yaka na église wana kunki na ye moko Jésus atelemisa ye akweya place ni akweya wapi abongami kaka zongi tout droit na kimia nyonso nzambe na biso aza nzambe ya kimia ata kuti nayebi te fu soki debardagara soki bolobani ntango babimisaki no bamilimo wana akweyelaki place ni bokomaka kokweyisa bato ti bokomi siko kofina bato bakingo boye c'est quoi ça pasteur et puis pasteur boye bino mo boyebani jamais bokopesa ta sanction. En tout cas, non. Ça, c'est exagéré. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je suis là, na olam sabino ka conscience. Obo ino vandi na ome. Okute na biloko boye tali oke suba na église. Tala makamba boye buzoba boye. Ça, c'est quoi? Même Nzambe azoka na passe. Ça, c'est notre corps. Eza temple à Nzambe. Il faut obattre lango. Eza la propre, eza la soi. Tu peux pas laisser n'importe qui ayako fino kingo. Jamais. Il faut jamais autoriser babiloko bon ba bêtise comme ça. Hein? Avant d'aller dans l'église, moko prier. Ce que mon nzamba azo pe signe te fanda kananda. Ozo prier na eta balakse l'église oyo donc oyo ki pe oloti ngoto ki signe te lokote ko kende te. So nzamba lakso ta lobine te fanda na yo. Tala mama o place à passe à moni. Bon, bande konanga oza mato ya koyoka ayoki. Oza motema ko partager hein.
Et ça là bien pour na batumsu bazati lelo bazaka na aveuglement mais tant au monde biloko boy et la moussier donc partager ça la tokos na ndinga bukete wana mama leki na bino bande ko nanga na obenga bana Londres nazana besoin na bana Angleterre mama ozana kati Angleterre moi si ozana kati Angleterre ozana moins de 30 ans donc à partir il y a 25 ans tout ça à partir même il y a 20 ans même 19 ans à sa colline et 30 ans bobenga la danoise nazana mibali ya bien bano bakoli awa bano babotami awa do bino boza awa ba mama ya Londres boza bana bino basi bozo banga bango poani pona kosunga bana na bino boli bakena ba Nigeria bakena ba Ghana ye ba yela bino ba bébé lobi babengani biso mwana likolo mseke na Ghana likolo mseke wapi nga sikola danoise na zozo bana oya mibali o bana obino boboti a bana bakoli a ngai nazwa bango na pesaka bango basi bauta Suède bauta Hollande bauta Belgique bozo mona teke à la fin bana na bino bakozanga mibali tanga nazo benga bino bolingi te. Je ne comprends pas. Yo maman mobimboso banga mwana ko orienté mwana no ta comme na 28 ans, 30 ans, 27 ans. Oh bana babota mi awa bino mo boyebi bongo biso nga mo la danos bana nga babota maki wapi. Tanga na orienté bana na ngai. Bana nga babota ma wapi. Baba yebise bino ke bana nga babota maki na nini na popo kabaka. Non, babota mi na poto awa. Il faut que zo mwana no ko éduquer banda za mwana mukifa yoka yo. Yo moko zana oya ki libala na tata ba oya commission siko pona yo pesa mwana no pe libala bien eloko te ozo taleka bongo 38 ans 36 ans 37 ans mais no pose ko zo mwana no na kati ndako pardon nazana besoin o bandi ko senga nzambe look moi bana nga babala oyoki voice nanga oyo olingi ko benga olingi ko tinda bana wate. Ne crois pas que Nzamba a otindi lo mwana no ya mwasi mobali so côté ninya. Soko yoki ngate mais soko yoki la danoise na lombango bengi ngai na 0044. Bino gut bata Londres boza bezo tata 0044 te mais na lobakaka 0044 74 59 62 52 17. Kuna pe na France nazana batata. Na France kuna nazoluka ba o bazana moins de 35 ans. Et belé nazana bango bazana plus de 38 ans. En tout cas, eza même mibali mingi nazana bango na France pe. Nazana mibali ba 33 ans, 47 ans, ba mibali ba 47 ans wana bozomona. Na France, obese moi si ya 40 ans aboy. Balika basi ya moins de 35 ans. Yango ozana France, ozana moins de 35 ans. Ozana bana no mibali, ozana mwana moko, ozana mukanda, même ozana na mukanda te, yaka na lombao. Même oza sans papier, yaka ozwa libala awo. Bo banga te ote nazana sans papier te. Naza kuna posa na mino ba sans papier boya, boya ozwa mibala ba papier. Bo koma stable. Venez chez moi, chez votre maman leki bo benganga. Bino bat posa na France, bo benginga. Voilà, nazana besoin na bino. Na États-Unis kuna pe nazana mibali na États-Unis nazana mibali na Canada nde nazana tala basi mibali bazate bino mibali ya Canada boza kuna ba misusu ote bazo ka soni batanga ba classe minene papa yoko totangi classe munene oyo ka soni ani mwanga mopela danoza wana tanga ba classe milai kutu mtatangi ba classe minene yondo koya ozana compréhension et que les Cambouana oui les sites de rencontres ils allient bamindele basala kango alors moi na ba congolais au contraire na atangi ba classe minene yangwana moni oh my god classe minene ndeni venez basi bazé belé na Canada di kambongo ni bino dans na Canada mi bali bazala te na so comprendre bozo benga te poani ba papa Canada. Non c'est pelate bo benga non c'est la bino basi ebele basa kuna na Canada mais boya na compréhension na mobuluté voilà pays nini susu
naza basi bien mibale ebele na Belgique na Belgique pe na basi ebele papa Belgique boya atoza sans papier na oyebisa bino bien viaka kotalisa chance na yo surtout basi kuti bobanga te oza sans papier benganga eza on a problème te mibale lia mso moi basi bazala moi ba fier mpona bapesa mikanda na mibale mais mibale non mibale baza gentil voilà mibale obayaka na site nanga trop gentil non vraiment non je vous love merci voilà bon to sololi bo partager vidéo to kutani na live na biso bakala mingi te hein ba o ba ozela la danoise na live bo banga te live ezoya naza un peu cette semaine ici trop chargé na live together ya même soso ba vendredi samedi on va encore s'amuser na match na biso football voilà botika malam je vous love bye bisous.